Bien-aimé dans le Seigneur, bomoni tata oyo, ya pesaka batu ba pétrole. Yango ye, rap eko simbate, rumba eko simbate. Ye photo kina nenga animation. Alors, tokoma ba tala kupona pour message de kakitoko. Na pétrole tozana toxique, na pétrole tozana gasoil, na pétrole tozana hydrocarburant, tato yo, amelisa kango bato yo, yagaga mata tokanga ye, amelisa kango bato yo, nyoso na kombo ya Yesu tato yo, amelisa kango bato yo, lo yagaga mata tokanga ye, amelisa kango bato yo, na pétrole tozana toxique, na pétrole tozana gasoil, na pétrole tozana hydrocarburant, tato yo, amlisango bato yo, yagaga mata tokanga ye, amlisango bato yo, nyoso na kombo ya Yesu tato yo, amlisango bato, yagaga mata tokanga ye, amlisango bato yo. Yesu alobaki, bakoya mingi na kombo nanga me bazali yangate. Yesu alobaki, bakoya mingi na kombo nanga me bazali yangate. Yesu alobaki, bakoya mingi na kombo nanga me bazali na pétrole tozana gasoil, na pétrole tozana toxique, na pétrole tozana hydrocarburant, tato yo, amelisango bato yo, yagaga mata tokanga ye, amelisango bato yo, nyoso na kombo ya Yesu tato yo, amelisango bato yo, yagaga mata tokanga ye. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé aux adresses, il y a bien. Il fallait que tu aies une animation. Pour message côté bien. Loyaka gamada do ganga ye. Loyaka lukamata ye peto kanga ye. Nyoso na kombo ya Yesu bakosi la ke makabo. Je vous présente Dominique Konde. Tato ya pesa kabatu ba pétrole. Bien-aimé même TF1 et la kisaki. Même RTBF et la kisaki. Des sorciers comme ça. Ils vont détruire les enfants de Dieu. Ils vont détruire le ministère. Bien-aimé, il y a un monde na bonde là. Il y a un monde bimisa tato na poisa na kombo na Jésus Christ. Père éternel, merci. Merci papa na ministère. Merci papa ndengolo bito bimisa bango na poisa na but moko bana na yo ba yeba bango pe ba kabwana na bango. Po te bango baza na pona ko détruire ba arme ya bana na yo. Pona ko mema bango na lifelo. Ba na ba miracle ya lokuta. Olobaki mingi bakoya na kombo na yo. Me bakozala ya yo te papa. Pe bakosala ba miracle ebele. Bana no balandi bango pona ba miracle papa. Ba bosali lelo ba nzambe. Papa ba toyo papa. Ya ngozo tina ba biso to bimisa bango na poisa. Pour te ba no bazala libéré. Puis que tes messages au papa et touché moi no moko moko kangama ki na maboko na ye. Toi kangama na maboko ba faux prophète mususu papa. Que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Na pétrole tozana toxique, na pétrole tozana gasoil, na pétrole tozana hydrocarburant, tato yo, amelisango bato, yagaga mata tokanga ye, amelisango bato, nyoso na kombo ya Yesu. Bien-aimé, Yesu alobaki, bakoya mingi na kombo nangame bazali yangate. Bien-aimé, Ozana adresse ya bien. Awa, Ozana bala ba Yesu awa. Oh, bien-aimé, Ozana bala ba Yesu. Bien-aimé, Ozo tambola na bala ba Yesu. Na bala ba Yesu milangiza te po soka. Bien-aimé, banzube za te pe kota yo. Ma bezalite, ma bako ezalite. Bien-aimé, na nzela, na bala ba Yesu. Nkembo na nkembo. Bien-aimé dans le Seigneur. Zambia pambolondo kozuli ba. Bien-aimé, tata oyo, je vous présente Dominique Konde. On te pesa kabatu ba pétrole. Bien-aimé, nganga mobimba, un féticheur. Bien-aimé, yoka teme na biso, l'homme qui fait boire du pétrole aux fidèles. Voilà, l'homme qui fait boire du pétrole aux fidèles. Tato yo, amerisango bato yo. Loyaka toka mata toka ngaye. Toko kanga yo.
Bien-aimé, bateau va détruire makambo nanzam, va détruire libota nanzam, va détruire bana nanzambe. Bien-aimé, l'évangile mon côté et ça na makambo. Natangi verset moko bien-aimé. Dans Matthieu chapitre 24, na verset 4 à 5, soit verset partageant pena libota na yo. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais bien-aimé, Matthieu chapitre 24, verset 4 à 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom. Plusieurs viendront sous mon nom. Toi, tu viens au nom de Jésus-Christ, mais tu n'es pas de Jésus-Christ, parce que tu ne pratiques pas la parole. Vous pouvez cette image ajoutée, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et ils séduiront beaucoup de gens. Bah, tu es belé, babungi pour na tata. Bien-aimé, déjà, na Congo, na biso, rien ne marche. Bien-aimé, rien ne marche. Bah, hôpitaux passi, makambo tout passi, misala passi, l'école passi. Bah, tout, bazana mbongo te, bana misala te, bah, se réfugié par ba tata. Moutoasa na mbongo hôpital te préfère qu'il n'est pas tata oya pesa ye soki $10 soki combien pour pesa ye bouteille à pétrole nganga mobimba. Bien-aimé, nzoka c'est par la parole guérison na yokoya, c'est par la parole bien-aimé bénédiction na yokoya, c'est par la parole élévation na yokoya, et c'est par la parole que yokomona nzambe. Ce n'est pas par des choses palpables. La parole est esprit. Bien-aimé, dans un Jean chapitre 6, bien-aimé, Jean chapitre 6, verset 63. Jean chapitre 6, voilà, chapitre 6, verset 63. Voilà, Jean chapitre 6, bien-aimé, Jean chapitre 6, verset 63. Bien-aimé, j'ai lu au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, Yoka. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Bien-aimé, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Bien-aimé, c'est par la parole. Élévation à Isaïe. C'est par la parole qu'on chasse les démons. C'est par la parole qu'on chasse les maladies ou déranger une santé. C'est par la parole, bien-aimé, que tu seras baptisé par la parole. Et ça, c'est par des choses palpables. Bien-aimé, ça tout le temps, bien-aimé, 1 Pierre chapitre 1, verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, bien-aimé, par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Yoka. Mais par le sang précieux de Christ, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache. Ce n'est pas par des choses périssables que vous allez sauver. Ce n'est pas par de l'argent, ni par de l'or, mais par la parole, par le sang précieux de Jésus-Christ. C'est par le sang précieux de Jésus-Christ que nous avons guérison. Bien-aimé, c'est par le sang de Jésus-Christ que nous avons zinga makila ma Jésus-Christ. Bien-aimé, il faut zalaka makila ma Jésus-Christ et zinga tous les recoins yanda kuna yo pour banduki bakota na bakoyanda. So yebaka te porte na bango ezala bakoyanda. Quand il y a bandoki, porte la banque zaraba, quand il y a banda. Il y a une prière na yo avon lala, Seigneur Jésus-Christ, makila na yo, oetaki na Golgotha, na ngomba Golgotha, ezinga ndaku na ngai, ba rekwanyonso, makila ma Yesu Christ sopana, ndaku na ngeza l'invisible à toute attaque de l'ennemi. Bien-aimé, ce n'est pas par des choses périssables, ce n'est pas par le pétrole, mais sabino na tata oyo, Dominique Konde. Bomoni ndenge abebisaki frère na biso adoyuwe akomeki kutambola même na ba photo na ye so batuluka badoyuwe na église ne baza combien lelo adoyuwe ayoka biso atambola rasu na photo na ete na démission na ye ayoka biso po adoyuwe to seki okokende lifelo to interpellé même famille na ye ba lobela ye. Dominique Konde, un féticheur. Soyez na poto awa. Faut demander ba maman, surtout bino ba maman.
Faut demander bokendaka bakendaka na bandako na ye kopesa ye bilamba na mwasi na ye kopesa bango ba bongo makambo ya lokota pozaka na débouté na pétrole. Bena ba pétrole bino bomelaka. Est-ce que vous avez ba centaine de koleka mindele? Bien-aimé, pourquoi vous êtes aveugle? Mon peuple est péri faute de connaissances. Mon peuple est péri faute de connaissances. Bien-aimé, kangamana Jésus-Christ. Yesu ndebo moya seko. Yesu nda kozonga kozwa biso. Yesu il a tout accompli à la croix. Akokisaki nyonso nekulusu. Talela kaka Yesu. Kabwana na ba faux prophète oyo. Ba faux prophète. Ba mi pesa komo ba prophète. Ba msu ba pasteur. Ba msu suki ba nini. Zokale ba biloko neza nyonso za ba titre te. Eza ba don. Eza ba don. Yesu apesi biso ezaka na kati na biso. Batu nyonso baza na corps du Christ. Ba don Yesu akufela. Même yosu la nanga pozano nango. Mais tellement koza na ignorance. Zokanta bangonde baza nango. Ba comme ça ba titre na bango. Voici un faux serviteur de Dieu, un charlatan. Mon biso tanta ko dénoncer la vérité. Biso tanta ko kosate. Mais bango bazaka na ba argumenter contre biso. Ba kale ko kosela biso makambo ndenge l'autre là avec ko kosela makambo na ba réseaux sociaux abengi mama na ngai patati patata mensonge sur mensonge. Tolinga bina to betise na kini ona mena isi bande konanga na bina non bo simba ete za makambo nzambe. Bande kunanga baza na kati ba kini mazero wana baza na kati baza kuna. Même na kombo ya tanki ona aner soka za rajan aner bande kunanga baza pe na kati kuna. Ba kutu mikonzi na boko tanga kombo na bompo na ko refese ba. Tama tangi komba papa balanga ba betise ka shikot na bina bango non eza makambo nzambe. Nzambe na bundaka na makambo na ye. Biso loko kangisa mutu te. Bango defo ba kangisa biso parce que nous avons la vérité. Bien-aimés, tous ce sont des faux serviteurs de Dieu. Au Congo, misala ezate. Batu nyonso ba batem na sima Yesu po bazwa mbongo. Ni yibi na ba réseaux sociaux. Ba sali ba église pour na kokosa bino. Ba na ba dîme ça n'a jamais été de l'argent. Et puis c'est que n'on peut chaque fin du mois te. Et puis on doit penser on a un sacrificateur. Bible biso na nouvelle alliance biso nous sommes un sacrificateur. Apocalypse 1:6. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Bazako kosa bino lokwa bana mikie lokwa bakizengi. Pourquoi? Réveillez-vous. Nous sommes au temps de la grâce. Faut chanter mo yimba tout est grâce na senga badim, asenga babilo kwa na sana l'église bâtiment na zolo ba tout est grâce. Ayeba te mamba yimba te. Tout est grâce. Bien, mais yogelo to tanga verset na suka na 1 Pierre chapitre 1 na verset 23. Yogelo na tanga je lis au nom de Jésus-Christ. Puisque vous avez été régénérés. Vous avez été régénérés. Régénérer veut dire quoi? Régénérer veut dire naître de nouveau. Renouveler. Donc nous avons renouvelé biso botami yasika. Yangonde baptême. Régénérer yangonde baptême. Ce n'est pas par de l'eau. Ce n'est oui, Jean-Baptiste Alba qui moi je vous baptise d'eau, mais celui qui viendra après moi, lui vous baptisera du feu et de l'Esprit Saint. La terre a besoin chaque jour feu et la petite brisement comme le quoi bisobo tiki ba choko tiki lo yengo au comme d'amour et longa bananzam. Du Saint-Esprit donc on va passer jusqu'au Saint-Esprit. Yoka, puisque vous avez été régénérés, Yoka, non par une semence corruptible, non par une semence corruptible, Yoka, mais par une semence incorruptible, Yoka. Par la parole vivante et permanente de Dieu. Je répète, par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est par la parole de Kunanga qu'on a régénéré. C'est par la parole, bien aimé, comme une nouvelle créature. C'est par la parole, bien aimé. Et la parole, c'est Jésus-Christ. La parole, c'est Jésus-Christ. Quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu aimes Jésus-Christ, bien aimé, il fera des miracles dans ta vie. Plus grand miracle, bien aimé, et ça, moutoua bongo la motema na ye, moutoua koma mwana nzambe, lolengi na ye changé, et l'ateli na ye changé, makambu na ye changé, akomolo ba vérité, azobanga so loko mokote, akom un esprit à Jésus-Christ, Saint-Esprit, bien aimé. C'est ça la vérité. Et puis au monde nzamba bono sala misala, nzamba banaka di banda te banaka na kati, après et comme ko refléter li banda. Par bato boko tuna, kono koma boyo
Nde tout le monde ko susute o ba ko mono moto na sika. Mais bateau yo bazo kanga bino na ba fausses églises na bango bâtiment. L'église n'est pas un bâtiment. L'église c'est un groupe de gens. Bateau ba bimi na kamba mabe. Yango nde ba benga église. Yango yeso ko so il viendra chercher son église. Il viendra chercher son groupe, sa famille, ses enfants. Bateau yo ba croire na ye. Bateau yo yeso koufela. Voilà bateau ba kanga bino na magablo na bango. Dominique Kone, un charlatan, un sorcier. Voilà, fils du diable. Amesera Batouba pétrole. Alors, gouvernement de la Congo, pourquoi Moutaboui Boussali ko kangayete, so ils ont une repas, ne si ba kangaye kala. Pourquoi bino bo kangara Batouaboité? Pourquoi vous autres tika ba détruire bandeko ya bino? Bien-aimé dans le Seigneur, voici ce monsieur, un charlatan. Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, c'est un esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Matthieu 6:6. Kota na chambre na yo, bien-aimé. Tout bela masumo na yo, bien-aimé. Zambé akubate la yo. Père spirituel, et ça monte aux monatés. Déjà, Père spirituel, ça dit, ce n'est pas quelqu'un que tu vois. Et le Père spirituel, c'est Dieu. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Même dans notre Père qui est aux cieux, où ils ont la Bible, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le Père spirituel est aux cieux et c'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas un homme comme toi. Dieu envoie des gens devant toi pour ton salut. C'est écrit dans la Bible. Il n'envoie pas des pères spirituels. Il envoie des gens, des frères. Bien-aimé Nzambe apambola yo na mwa message kabona na mutoyo baza ebele na Congo na bino bayeti na bapoto awa pour détruire ba pétrole on ezala besprit na kati voilà et au monde après bozo bikala ba maladie bazo pesa bango bazo bikisa ba maladie wana so bazo nini na ba vie na bino. Bien-aimé makabanzam c'est pas par des choses palpables, par des choses périssables, non, par de l'argent, par de l'or, non, mais c'est par la parole que Dieu vous visite. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous sanctifie par le sang de Jésus-Christ. Soyez bénis par la parole de Dieu. Soyez bénis. Soyez protégés par le sang de Jésus-Christ. Car la parole de Dieu déclare que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et il les arrache du danger. Message oyo, verset oyo, et ça, mais ça, non, on a beau moyen, na bino, na bandako, na bino, na ba famille, na bino, au nom de Jésus-Christ. Amen.